Bokota, 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 bokota. Balobi, bakota kaka. Soki matiaka sika penza ekoti biso pe bandeko nanga tokota. Bokota, bokota, bokota. Awa matiaka eke zongi, matiaka eke zongi, matiaka sika ekoti. Bandeko nanga bokota. Wana nazo belela bino na boy nanga keno. Matiaka elekaki mama Étoiline Ines TV ayebisaki biso tete. Bokota na bino, bokota, 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 bokota. La famille. Makambo ye somo. Makambo ye grave. Makambo ye penza na vitesse moko pas possible. Onga moko na lobaka toujours et encore que non, pas possible. Makambo yo na ebite. Nani mutoko sili sango. Makambo yo degré ezo ye la munene la famille. Na zo ye banangate. Nani mutoko katango. Nani mutu penza kokota likambo yo pona koya kosilisa ngo. Paske toyebi ke bato mokili babandaka na bango likambo me basilisaka ngo te. Babandaka penza likambo me pona kosilisa ngo ezalaka pasi sur 100% ya bato. Peut-être 2% de babandaka makambo na bango basilisi yango. Mais la plupart de personnes, 98%, barobandaka aboye, batiki bino na suspense moko. Pas possible. Salut, salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Ye moko moi si penza ya yangiama ya Noël oto benga ka ya Noël ya Noël ya Noël bande konanga nini ezoleka bande konanga makambo somo bozalaka toujours na badata ba wifi na bino bo futa kango pour que boyebaka nini ezoleka ka bande konanga parce que makambo yo ezokende nango kama be makambo yo ezokendaka nango pe somo na niveau moko pas possible. Ebele ya batu barotunanga mama Étoiline nini ezoleka makambo nini omemeli biso bandeko nanga avant tokota kuna ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu tu batu onyo surtout bazolandaka biso. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko bandeko nanga ya ba information. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ceux que ozolandaka oya bino na kombo surtout ya Étoiline Ines TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka Étoiline zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, talela PR. Soke moni keno, eza nango tongo, Étoiline Ines TV, au senga penza na yo, kota olia petit déjeuner. Soke moni keno, eza nango midi, na pete nyonso penza, na au senga na yo, kota olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno eza pokwa na kitoko nyonso toujours na osenga na yo kota penza olia soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga ngana memelaka bino ka biloko soki eza ya kobeba na yaka ezala bato maboke ezala basale nzambe ezala teke no bato mokili bandeko nanga ngana yaka na nyonso makambo soki eza somo kuna ngape na koya na ndenge nanga bandeko nanga
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bienté. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Bande konanga Gavker aye na ba solution ya bien. Gavker aye na ba solution pour na ba nzoto na bino. Ebele ya batu bazaka na ba tache ba bouton matakita. Mosusu sombi ba kisi na ba kisi e osunga kayote. Ebele ya batu bakomi na ko dépenser na kilelo oyo ba make-up ba foundation de foundation. Pour que ezipa ba tache wana, ezipa ba bouton wana, mais solution eza kaka na place moko la famille. Solution eza nango kaka na Gavker. Kuna ba solution ya ba maladie na bino, ba makabu nyonso tungisaka bino na nzoto la famille. Na Gavker place kaka moko oyo solution ezalaka nango ya tokos. Na système moko kaka ya tokos makasi. La famille. Toya nanu na makambo ya mama Sylvie Mampata. Mwasi penza ya Werason, sa femme légitime. La famille. Tout le monde a déjà, dès le départ, Werason ayembaka na ye ba musique profane. Yango ezalaka musique na ye oya yembaka. Kobina nde kobina, loketo nde loketo. Soki alobi ke lelo na o lata penza. Moi coupé moi soki ni na rolata penza. Mais de l'autre côté, tu es kota la moi si na ye mama moko ya ma bonde li pas possible. Soki ato koti na page na ye, au monaka muke ye wana zalaki live, a osala ba exhortation, a osala ba évangélisation, azoteya. Mama moko, donc mama mokambi otokoloba mama mokambi parce que elle fut présidente ya église na bango. La famille présidente prenza ya ba maman parce que déjà na ba église ceux qui ba pesi charge wana et pas ya mutu. Donc ba moni déjà ba capacité, ba moni ba qualité, ba potentialité la famille, ba mona ka penza biloko ebele yango ba ko pesa yo charge wana. Kozala mama présidente ya église ba pesa kango n'importe qui te. Mais ce qui va pesi mutu c'est que bandimeli penza mutu wana que non la personne ici peut faire ça. Bandeko ba charge wana ba yeko pesa ngo mwasi ya yangiama ya Noël, mwasi penza ya Werason. Yende ba pesa ye ba charge wana. De l'autre côté to moni pe musala nzambe ndenge ezokende bandeko nanga na côté na ye musali penza ya nzambe e okende nango pe kitoko na ndenge moko ya bien. Kutu ebele ya bato wando mituna eske aokoka ya tie makamwa nzambe liboso aza sur ke akokoka bandeko nanga lelo oto mona ndenge œuvre ya nzambe ezokende mataka kitaka ezokende penza kitoko
siko lelo penza na ye na makambo te ke no makambo nzambe kote mosusu we rason ayembaka ba musique profane te lelo na ye penza na makambo wana te lelo na ye na mwa makambo mosusu la famille to solo la nani est-ce que eza mabe na bolingo soki mwasi asaleli mobali na ye zuwa tolo banani ba mama ba papa est-ce que eza mabe mwasi oyo bala mobali oyo nzima ezaki na mibali ebele babando landa yo oboya olobi ngaka koyo mwasi pe omona basi ebele ba forme nyonso na bataille nyonso oboya bango olobi ngaka oyo bobalani est-ce que eza mabe mwasi penza aya kosalela mobali na ye zuwa eza motuna na otuna soki kozala zuwa na ndako ya libala eza mabe mama bosalela biso kana ba commentaire parce que makambo to obeta lelo lisolo eza makambo ya zuwa eza penza makambo ya zuwa yango toye kobetela lelo lisolo makambo eza nini tovanda ka boye toyaki komona mama na biso mama Sylvie mampata mwasi ya yangiama ayaki kosala video na ye na video na ye ayaki kopesa conseil na ba danseuse comment il faut bazwa musala na bango sérieux ba respectaka ba chef na bango donc ba conseil kaka oyo mama koki kopesa bana ba se comportaka bien bazala sérieuse na oyo nyonso ba osala bandeko nanga après kaka video ya mama Sylvie makambo eyindi na réseaux sociaux makambo ekobeba ke mama Sylvie akomi kosalela yangiama zuwa soki amoni ke no mobali na ye akomi kobima na ba danseuse toyebi te yango lelo aye kolancer ba message a bongo parce que bato ebele balobi no mama ba makambo nyonso ebandaka boye donc asi ayoka déjà to asi amona peut-être alobela pena mobali sikoyo aye kopesa ngo neti conseil et pourtant de l'autre côté eza nango avertissement congolais ayeba ko développer makambo la famille yango na tunaki est-ce que kozala zuwa pona mobali na ye eza mabe to eza bien la famille ba commentaire na bino ekosala mama Étoiline Ines TV kitoko ba commentaire na bino pe ekosunga ebele ya bato kande na lobaka chaîne na biso ba âge nyonso à partir à 17 ans komata ti 75 ans balandaka Étoiline Ines TV mais la plupart de personnes au balandaka nga makasi ezalaka kobanda de 35 ans à 75 ans nde bato o balandaka nga mingi peza makasi en tout cas na sepelaka parce que c'est une grâce ya kozala na batu oyo baza ya kokola deja baza na maturité ya makasi na sagesse penza ya makasi baolandaka biso mosusu na yokaka na soni otalaka mikolo baotalaka yo et après mosusu babengi na kobenga yo pona ko féliciter musala ozosala en tout cas mosusu na sepelaka mosusu na obanga nzambe siko ba oyo baza na mwa ba âge ba 17 ans komata ba 20 ans ba wana nde bazalaka na batana bango pona koya kofinga kabiso donc eza mwa bongo yango na ekotuna na bino ba papa ba mama bozala ba expérience ebele na mabala bovanda bambule belé na mabala est-ce que kosalela mobali zuwa eza mabe to eza malamu ba commentaire na bino ekosala nga malamu mingi bandeko na nga pe na opesa point de vue na nga kane na prisaka mais avant na kota na point de vue na nga ekozala bien na nous na ya kopesa ba merci kande topesaka ba merci ba matondo na nga penza na yemoko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyo atikaka biso te sponsor na biso oyo azalaka toujours et encore na elongo na Étoiline Ines TV sponsor na biso na kombo ya yemoko Jésus-Christ de Nazareth na pesi bambote na yemoko Linda Bukulu ya balinda na pesi bambote na yemoko Madame Judith Diampoviseur
Madame Zao Marie-José, Madame Marie-José Pechala. Madame Marie-José Chala, na pesi yo bambote. Na pesi bambote na ba mama nanga chérie. Mama Tina Sambia, Mama Joséphine, Mama Titi, Mama Pierrette. Na pesi bino bambote. Tonton héritier yo la, na pesi yo bambote. Tonton David Divi, na pesi yo bambote kandenge zalaka, na système moko ya kitoko. Madame Vicky Mombonzo, na pesi yo bambote. Bisika nyonso landaka penza Étoile Ines TV. Bino nyonso je m'excuse, na pesi bino penza bambote na système kaka ya tokos. Ebele abatu bakoya kotuna mama Étoile Ines TV biso nyonso tolandaka yo. Mais o mentionaka ba kombo na biso te. Mosusu na mentionaka ba kombo ya batu oyo ba salaka ba commentaire ebele. Chaque émission na omona commentaire na yo ata yo moko. Quand même, fona ya ko bwaka yo na émission. Ezalaka mwa bongo. Sala kaka ba commentaire nyonso kombo na yo kaka na mona yo moko okosepela na système moko ya tokos ekendaka nango ka bongo na système moko ya bien. Awe pa na biso libanga tofutelaka yango te ezalaka nango ofele na ndenge ya bien toyebi ke na ba place mosusu pour que ba bwaka yo il faut ofutaka bango chaque fin du mois. Chez Étoile Ines TV to kendaka nango ka bongo. Commentaire kaka o commentaka na monaka yo en tout cas libanga na yo e commenter te na émission na biso. Donc eza bongo. Bande konanga tozonga nanu na point de vue nanga. Kozala zuwa pona mobali to na mwasi na ye est-ce que eza mabe. Bande konanga adage moko yebisaka biso tout excès nui. Yango adage moko yebisaka biso. Soki mutu akosala zuwa ya normal oyo zuwa eza normal problème eza te. Mais soki ekozala zuwa moko mal placé wana ekomi mabe, ekomi penza mabe ya makasi. Yango bomonaka basi mosusu babelaka ba estoma, basi mosusu babelaka ba tension, basi mosusu bakufaka. Pourquoi? Parce que atie zuwa numéro 1 abosani kutu santé na ye ezalaka bongo. Alors, na cadre ya mama Sylvie Mampata, eloko na koloba iza que je suis sûre et certaine que ebele abatu tolanda makambo ya Jibe Mpiana to yoka nyonso eleka na mwana nsuka. Aza mama, après avoir komona o nyonso eleka, ezalaki mwa difficile abenga danseuse moko na moko ateya ye. Ezala ba danseuse o baza na orchestre mobali na ye, ezala ba danseuse o baza epa ya Koffi Olomide, ezala ba danseuse o baza epa ya ye moko Jibe Mpiana, ezala ba danseuse o baza epa ya Feregola, ya Fally Ipupa to ya Héritier Watanabe. Ezalaki mwa pasi abenga moko. Yango aye penza kopesa message en général. Aye kopesa message na ba danseuse nyonso en tant que maman, en tant que musali nzambe. Ezalaka mwa bongo. Nga na omona na nga place ya koloba keno, place ya zuwa na omona na nga te. Ezaka conseil. Parce que soki mama Sylvie oyo azalaki mutu azuwa, peut-être na minute oyo mobali na ye alingaki a continuer ba musique te. Peut-être na minute mobile na ye alingati akata makambo muziki kala. Peut-être azaka na orchestre joaka ye moko basi babina kate. Mais ba ne nyonso ba vandi na wera son ba ne ebele penza makasi. Mais tomona aya ko briser silence te. Tomona aya ko pesa ba conseil te. Ezaka makambo oye utaki koleka ya mwana suka. Yango nga na comprena. Yango ayaki kaka maneti mama nyonso yako kopesa ba conseil ayaki kana ndenge wana to na cadre wana aya kopesa ka ba conseil na batu nyonso to yeba ka ndenge nini ya kotambola to yeba ka ndenge nini ya ko vivre ka ya ko se comporter ka ezaka pona ba danseuse te. Lelo to mona ta bandeko na biso ba congolais ebele, surtout ba congolaises na misala omona une femme mariée, légalement mariée. Non, parce que azana loko soit mbongo akomi kobimana ba chef na bango.
voire même des femmes qui ne sont pas mariées. Lelo abimina oyo, ba manager musala, lelo kuna. Donc, azo ki pe na yete, kapo na lokoso mbongo. Et après un moment, agozwa zemi. Zemi ango, azo yeba mukolo zemi te. Vie en désordre. Vie moko ya désordre, tolobaka vie ya désordre. Alors, eza ba jara ba conseil o mama yaki kopesa. Ayaki kopesa conseil wana teke non na pesi conseil oyo parce que nazoyo kazua mobali nanga batu bakozwa mobali nanga mais batu soki bazalaki to ba danseuse wana bazalaki na posa penza ya kozwa mobali na ye mais bazwa ye kala bima pe na ba danseuse ebele mais soki ti lelo yangyama azalaka toujours na mwasi na ye c'est que confiance à makasi eza bolingo ya solo eza. Ba mama ba papa na cadre oyo na omona nanga cadre azua te mais eloko na o comprendre na situation oyo eza kaka en tant que maman une mère surtout aye kopesa conseil epa ya bana na ye aye kopesa conseil en masse kande tomonaka ba comédien na biso bayaka des fois ko éduquer biso na nzela ya ba film na bango yepe aye penza kopesa moi message na ye. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.